Je m'abonne à la reine. La reine. Oui, vous avez botanyama. Oui, habitez, il y a les qui est. Bonne santé na yomoko na santé à théâtre. Santé na gado monika vous avez seben qui toko le rôle yo. Théâtre qui toko le rôle yo. Va benga ko muzombo droite. Kombo oyo ezo kenendenge mona ba muyombe gauche tout ça là. Na ba déguisement boy tobi kisa ma mbakala. Théâtre comme nango lelo. Muto asane bien habillé, bien sapé, mazo jouer naie, mais les lots tous monozo se déguiser encore d'engezaki kala. Ni n'yango ezo pousser continuer qu'on se déguiser ti lelo. Nathalie qui émission na yo salaki dernièrement na papi gen ou le ba bêtise trop Nathalie on ba te belé ba bengi kutu tout ça le ba qui bêtise et belé na kat. Nande. S'il te plaît? C'est le numéro boy. Oui, mais qui pense à Simba, Simba nini? Simba nini? Yo, la Simba soki na yo. Tango siko, tango zaki wana bo asombe sango kobe. Sango azui kubalati. Sango bani ko meladiamba. Ameladiamba sango alango en la reine yoka. Sango ke o servi mess. Sango telemi. Bah, tout ça qui n'a pas de belle, ou alors ça va télémi, sango. Ça va venir pour ça, mais c'est bien que ça va la télé, manga. Bande koya bolingo. Ngalobi, nakola kisabino, nakombo atata pe ya mwana. Yo biso stu, sango la kisa. Sango tomboli sultan. La bibote la liboso nangai. Dio kana siko yo scope ekita sango. Coupe kiti. Ça on a attaqué wololo. Attaqué sous vêtement. Dès qu'on a c'est bon montre, il est catholique. Ça on était là qui se sont coupés, ça on tamboli. Bota la liboso nangaye. Ça on va dire au tombo là. On dit au tombo. Tu as boy. Ah, c'est bon ngolo. Hello ni asiko eli biso na monde ya théâtre, na monde ya comédie. Na monde ya comédie, na nifa poto, film. Film, bah film tout le monde, bah film est belé total déjà. On les a filmés. Différence des années. Différence des années, film international avec européen, on a filmé tout ça dans le théâtre comédie congolais. On a joué de film, on a vendu en France. Bonjour et bienvenue sur cléboa.com. C'est bien moi votre animatrice la reine. Nous sommes dans la ville de Grenoble. Teko Kutanana, comédien Moko Oyavanda Awa. Il va essayer de nous parler un peu de sa carrière, comment ça se passe ici à Grenoble et disons en France aussi. Et, je vous prie de rester branchés sur cléboa.com. Mes salutations à mon vieux papy Gen et à mon ami de tous les temps, de tous les jours, Louange des Anges et Alain, chemin de fer et... Ouais, tout à l'heure, quand on a vu notre comédien à Bisso à Grenoble, comme on a eu Mouzombo droite, et il est là avec nous. Bonjour Mouzombo. Bonjour ma bonne la reine. La reine. Oui, vous avez botanyama. Oui, habitez, il y a les qui est. Bonne santé na yomoko na santé à théâtre. Santé na gado monika vous avez seben qui toko le rôle yo. Théâtre qui toko le rôle yo belisos. Tara la reine. Comment ça se passe la comédie Awa na Grenoble et puis comment tu t'en sors Kondeni aux Sala? Comédie nous avons fait na Grenoble nous avons bossé na ngabo côté mais nous avons ninga nanga ba groupe théâtre ba le rôle ba Blaise Tchakala ba Sermaya tout ça na bango tout jouer rapidement na bango na kata comédie à Grenoble na cette était to kenda katiko na Konde ba benga ko Mouzombo droite. Kombo oyo ezo kenendenge mona ba muyombe gauche tout ça là. Na ba déguisement boy tobi kisa ma mbakala. Théâtre comme nango lelo, muto asane bien habillé, bien sapé, mazo jouer naie, mais lelo tozo monozo se déguiser encore ndengezaki kala. Ni nango ezo pousser continuer qu'on se déguiser ti lelo. La reine. Oh, il va tout le théâtre, il y a déguisé boy, ça pas bakala. Oh, ça va dans théâtre. Papa no Père Noël. Et ça va théâtre, maquillage, Papa Noël.
badekisaka bato ebele meme na poto awa badekisaka na bango nene nakosaka bino wana oyo balobaka teatre badekisaka te bakosaka selo role role na role il faut même role ndenge nango. Au Santana, elle est dans ce déguisement. Un jour, retourner, mettez bien habillé, tout ça sans déguisement. Ben oui, pourquoi pas. N'a pas retourné jeune garçon, pourquoi pas. Mais si vous retournez, vous sommes droit de faire tourner boy. Beau gosse. D'accord. En fait, relation na yo na ba comédien mususu ya France et ça ndengeni. Relation na ba comédien mususu ya France, tout ça na biso normal kitoko. Tout ça sera bien, tout ça ni problème, na comité bomoko. Tout ça bien. Mais tu peux pas mingi ba faire na jani faille, ba chamula ila mettre pas mangwau. Auto bien na na mo silegele. Ba to bien na ba parce que moni na poto photo mikiti saka. Comédien ça ndeko nanga fona benga ka ba nsate. Mais ce qu'on a niveau mo muso moto ça benga yo zo mona lokola na zo fu na zo luka 6 na sima na poso star ye ba o ko scénario. Pas international, tant sous peine ko le international. Ah oui. La première la santé à moto, pour ça battre. Au gros c'est le somo et l'eau mo boité s'il te plaît. Le ça le mo boy. Oui, mais qui pose ko Simba, Simba nini? Simba nini? Yo, na Simba soki na yo, na Simba micro, qui pose ko Simba. Et ça le mo boy, et ça qui l'église mo boy ya catholique. Oye bien l'église na catholique yo la Saint Croix na Kingasani pour ngana mona Kingasani ezala ki sango moko boye ba college oyi ba college ba servant ba sombeli sango coupé siko yo sango wana bane komela diamba tasa wana komela diamba ndeko na ya mwasi yoka la reine il faut yoka sango ameli diamba sango wana ba college wana zalaki nani college wana zalaki nani college wana sombeli sango coupé azalaki nani kashala mokonja Grenoble leader il passe à wana sikoyo tango azalaki wana bo asombe sango kope sango azui kopa lati sango bani komela diamba ameli diamba sango alango en la reine yoka sango ke o servir messe sango atelemi ba tozaki na boate bele wana sango atelemi sango bani kusa messe yebika sango na telemaka bande ko ya bolingo botala makambo oyo tala bana oyo ya mike basombelinga kope bongo bena ba mama mebemba pona nini bosombela kangate yo kuna kata katoliki biso fanda ki wana ba kashala banani ishili soda mokonja yolo basalaki wana na yaniki mokonja yolo basalaki wana biso siko tangu tosalaki wana boye yosko ba mama yo sote ya katoliki sango la kisabiso sango lobi nakola kisabino na kombo ya tata pe ya mwana yo biso surtout sango la kisa sango tomboli sultan la bibota la liboso na ngai ndo kana siko yo scope ekitaki sango coupe kiti sango na katatikali wololo ataki pe sous-vêtement deko na c'est bon mort ko yebo catholique sango tela ki so couper sango tamboli botala liboso na ngai sango bandi ko tombola oni ko tombo yo taka boye to bodi ngolo sango lobi yo ba sango comprendre tabi couper oyo ezala ba proche mi balé na sema sango a tourner botala na sima na ngo ngambo oyo ngambo a braza oyo ngamba mukali mwamba na katika anti c'est pas tout tomber parce que ça peut demander que ça comprendre ça mutaka ça lobi tango bakanga ki mwana ya moto wala kwa tongo sultan na mdogo molembe babola kiye D'accord. En fait, en étant comédien, on le veut aux comédiens, on sait qu'aux comédiens et tout. Là, on est au Sala à Grenoble et puis en France, on a un groupe, œuvre on est au Sala, tout le monde a Badjani fait à Paris par exemple, on a ma pièce, on a jouaka, tout le monde a ma bilo, on a YouTube tout ça. Et yo œuvre na yo ezanini, tu as un groupe ou bien ezanini, comment ça se passe? Bon, pour ça, moi le matin on répondre yo. Obitango biso zaki na Congo. Nabo tozalaki loko. Tango pe toyepi na poto to komi pe to luka to koma professionnel. Ngoni ba vina so jani. Nga emo na jouer na ba groupe ba fe jani. Emo pe na jouer na nga pe na papa ba chema ulai.
Et moi, je joue à la porte, à Nabanani, Naba. Naba blesse chakala to saka ba so ba rigolo na biso ba blesse chakala ele ka wapi na YouTube so komona ngo betaka musombo droite na YouTube komona ngo komona ba sermaya ba musombo droite biso na kota na ba super biso tout ça aller bon on est là mama moi le ba marabino bo mi pesa mingi na bato nzonzingi il faut luka na YouTube komona elo ni asiko eli biso na monde ya théâtre na monde ya comédie na niveau poto film film tomona ba film belé total déjà on les a filmé différence c'est allé film international avec européen na film de ça la théâtre comédie congolais na sali na joué film na ba bendele na France na ça sur toto aka trois noirs dans les noirs guinéens ivoiriens na gars congolais na ba bendele joué pour emploi pour emploi et organiser film ba beningai et ça tchaka fait maman na film na sali so ipena ni papa site na bino o ya club o so kelenga o teta mwandambo okomona na jouer papa na jouer rôle moko boye jeune fatigué na lala kana ko lala ata même babenga na téléphone ba singa na emploi na sera ya kolala na jouer sans maquillage conseil ko pesa ba comédien mususu bazape ana poto yo comme le niveau déjà ko jouer na babilo ba pôle emploi tout ça to ba comédien bele ba comme na niveau ana te ba jouer ka bilo na biso ba congolais yo sali ndenge nini conseil ko pesa wamba comme appel na niveau net yo te conseil zali kaka comédie soko ye poto soko fana na Congo ye poto faut lukane ne formation ya comédie batu mingi balobaka poto za cimetière d'artiste mais poto za cimetière d'artiste te ezande yo moko ne okangami na milieu congolais trop ozo sala kaka ghetto même fana na poto ozo sala na milieu congolais kaka ghetto il faut na soko yebi na oyena mboka bato olobaka pe français bien il faut le cas intégration au salon cours formation OK pe na ba association mingi za makamba comédie ou komisa ya ko sala ka bon conseil yango wana parce que ngata na ko na niveau au sala théâtre et film pour emploi parce que ça ka trop mingi na ba association ou ba comédie kala mingi était le 21 août na ya ko défendre Congo car na comédie. Oui. Au fait, Nathalie qui émission na yo, celle qui dernièrement na papi gen, ou le ba bêtise trop, Nathalie on ba te belé ba bengi kutu, tout ça, ou le ba qui bêtise et belé na kati. Nande. Ma solo na bisa leki ma solo na bango la kitoko. Oui ma solo zo betanga na yo. Et leki ma solo na bango na kitoko. Oya bete au moins ni na bêtise. On a lobe za bêtise de. Solo lobi Mamadou Lisoko. Mamadou Lisoko. Et ça bêtise de. Mais pas biso ba africain des mots to ko employer facilement boyete. Bon yo on a français le baranene. On a répété maintenant na fesse yo sa mwana. Oh ya leki, elle passe là, je vais taper par la fesse ya. Et ça bêtise de. Hein? Ça sonne mieux qu'en lingala. Mais non, c'est pareil. Pourquoi on ignorer lingala comme ça en français c'est bêtise. Oh putain. Putain, on a pas tramé. Oh putain, c'est n'importe quoi putain. Oh putain, ça bêtise. Gros mot. Mais pourquoi Bolo Barango? Souvent sur le lobby, oh Mamadou Lisoko bêtise. Oui, mais il pense que Simba, Bon, na cause dernier mot na yo na émission na intervention Michel Lelo. Dernier mot na gars, il a merci mille vraiment na Cléboa. Na mutu na ngai Peter Kachama. Leader à Grenoble, voilà Pembe. Markenga na ye. Mas on a vu sur la Peter Kachala. Kachama. Et l'équipe sur na bango. Yemoko yebi. Na pesi sous Pembo te dernier mot na nga na pesa mbote neni Ishil Soda. Ishil Soda, le roi les sapeurs de Grenoble. Na petit na moko Marcelo mobala Pembe garçon du moment. Au talimo na bali botanyama. Bon, on a pas sur mbote na ngatu suna Yannick Mkonza Yolo. Na kata Grenoble. Ah ouais. Bon, na bossa nete so na pesa de wana ba père ndanga na ni venanga Sebangesu na kata Paris, Pamela Ngesu na kata Paris, venanga na de Veraf Vision. Nakata Grenoble Veraf Vision fait naka TV plus. Petaka ya Congo. Ya ba bongo. Na vela ngamo na ni pape gen. Au moins pape gen. A fond là ba te belé.
mais bandimaka ete mais masolo na ye eleki masolo na bango na kitoko ese basomela voiture aseka tunaemza iske nabu yasombelanga journaliste asombeli comédie voiture sikoyo basombelaka yo c'est-à-dire babegeni masolo babegeni eleki ya yo. Bon, merci. Là, nous venons de suivre Muzombo Droite, comédien Abisso, à s'expliquer par rapport à carrière naïe, à Pessiba comédien Moussou conseil par rapport à comment faire pour la ghetto comme international comme il est. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis sur le site cleboa.com. Je salue Papi Gen, mon vieux. Et je salue Alain Kilanda, chemin de fer. Je salue Angélique Makaya na Montélimar, Erga Congo na Grenoble. Et je salue aussi mon ami Guilit et je salue tous ceux qui m'ont suivi et tous mes amis na Bossanité, leader à Grenoble, Peter Kachama. Na PC Bambo Tebele et je vous dis merci et à très bientôt sur cleboa.com. Merci à